Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Bandeko o bosali kolanda biso ezali toujours ya bino DSV Diana sous le foot de vous pertale. Mokolo mwalelo tozali na bino na invité. Invité na biso ya mokolo mwalelo ezali oyo bino nyonso boyebi député oyo na kini babengaka bango ba honorable mais biso tobengaka bango ba kolabo. Lelo tokoyambela bino Jekoko. Jekoko alobi mingi na banzela oyo ya ba site. Jekoko a dévoilé ba secret ebele. Toyebite Jekoko azali ko dévoiler ba secret. Azali mwana ya nyoka. To Jekoko azali mwana ya lion. Pe Jekoko alingi akota nakati na bana ya meme. Mokolo malelo bandeko o bozali kolanda biso bobenga na ebele po na kolanda Jekoko na 3W Radio Télévision Lisolo. Jekoko akolobela biso nini tokoyamba Jekoko a partir ya RDC na minute muke kokotisa Jekoko sur la 3W Radio Télévision Lisolo aya kotalisa biso lokutana ye biso ba peuple congolais tolobaki lokuta monene lokuta monene lokuta monene lokuta monene oya kanisaka ya chicha kopola waya biso tosali balongi ya chichi président ya RDC oyo azali président oyo peuple aponi ye oyo lelo soki azwi imperium na ye ya solo nde mboka azali kokonza yango lokuta monene lelo tokoyamba Jekoko oyo bino boyebi na bakombo biso tobengaka bango bele bakolabo oyo batu ya PPRD mais lelo lokola azali konyata na kati na ba YouTube na ba site alobi ke oh non muzitu alobi ba révélation oyo biso ba congolais toyoki mais est-ce que bandeko tokotika ye na ba révélation na ye oyo aye na yango ya kolalisa biso bapongi nto aza ko révéler biso makambo ya kitoko. Peuple congolais fungola miso na kati na Radio Lisolo chaba unité na yo bongisa telefone na yo mpo lelo tokoyambela bino nyoka mubi nyoka mubi oyo Jekoko na kati na RDC manevre kotoyo batu balobi Jekoko aza kolakisa ba révélation boye boye baje ya barakuda Jekoko oyo azwi yango na kati na RDC yango alobi ete lokola na zwi baje ya barakuda oyo ayeki na mikili ye azwi te azwi bana poto te ngai Jekoko a partir ya RDC na banda kopesa ba révélation bande kokala te tokozula bino Jekoko en direct de la RDC Radio Lisolo toujours number 1 boko yoka ye en direct nde boko poser Jekoko ba question bomba motuna na yo na kati na Radio Lisolo mpamba te débat oyo ekozala matata. Est-ce que bolingi botikela DSV face à face na Jekoko mpambate a pasola e mutu ou bien bino bandeko balandi bino bokota bo pasola e mutu na mituna toyebite yango tozali kokende ngonga ezali kokende kala te tokoyambela bino Jekoko en direct de la RDC oyo a se déguisé comme barakuda na kati na RDC toyebite est-ce que azana kati ya combat to ayen aventure. Écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Bandeko esika oyo tozali kosala vraiment papa na biso mayamba
kosala vraiment lombangu po tozwa Jekoko en direct de la RDC aya kopasulela biso mpoke nde tokozwa ye na banzi papa na biso mayamba asali mwa makasi tokende nanu na kati na RDC toyoka soki ezali ye Jekoko soki mpe ezali ye te tokoyeba mbote ndeko na ngai Jekoko. Mbote mingi papa journaliste. Merci Jekoko nabanzi mokili mobimba lelo bakoyoka yo tosepeli mingi ko yoka yo mpamba te bandeko ebele batali yo na basiti ya ba internet bandeko bayoki ebele mingi na kati na diaspora tolobi le même G oyo Barakuda ayaki nango na kati na diaspora Jekoko alati pe nzoto ya Barakuda po nakoya kosala ba aventure na ye na ba site soi-disant que ba révélation. Alors bandeko lelo tokomeka koyoka nanu Jekoko est-ce que alingi a remplacer ba koko dia nzombo na aventure ou bien aye na kati na lite tokolinga pe toyeba biti ya lite na ye oyo pourquoi ba melie po ba voter ete tokoyeba eloko nini Jekoko aye nango na kati na média pour peuple congolais partout dans le monde entier alanda yo ayoka yo. Tout d'abord na pesi mbote na Jekoko. Mbote mingi papa. Na banzi Jekoko tout d'abord oko se présenter na batu o baza kolanda yo partout dans le monde entier bayeba tango mosusu wana nani na kati na radio lisolo est-ce que réellement ezali Jekoko ou bien yete? Ezali ngai bien Jekoko Mulumba Gérard on a zoko sur la vidéo na ngonga on a partir à Kinshasa donc ezali kama ko sa ya ko chatite ezali ngamo ko na so na bino na minute to so na banzi Jekoko tokokende na mwa mituna esika oyo lelo tolingi toyeba yo na banzi bato nyonso bayebi yo ozali côté ya pouvoir oyo biso tobengaka ya Hippolyte Kanambe oyo côté ya bakolabo oyo Rwandais oyo azali ko diriger mboka na biso pamba te oyo ezali radio ya bakombatant motuna ya liboso na koki kotuna yo Jekoko est-ce que moto oyo azali na motu ya mboka na biso etant que yo ozalaki député soki pe ozali azali congolais ou bien azali congolais te wana tokokende na ba question na biso. Merci. Allô? Oui, toza koyoka yo. Toza koyoka nga. Oui, toza koyoka yo. Oui, ngai lelo nakoki koyebisa bino te soki azali congolais to azali congolais te wana nga nakoki koyebisa bino te place tie botama nga na bino soki bino boyebi nga nayebi te komo na ye bino bobengaka ye komo mosusu awa babengaka ye komo mosusu donc nga nazali wana te mpo nayebisa bino ke azali congolais to azali congolais te mutu na mutu aza na conviction na ye mais nga nakoki kofanda te mpo nayebisa bino te ke lelo azali congolais to azali congolais te nga nakoki kolobala bino yango te parce que nazali na preuve moko te ke azali congolais naza mpe na preuve moko te ke azali congolais te donc ngai na eloko wana nakoki koyebisa bino yango te ke naloba ke azali congolais to azali congolais te wana ekozala réponse na ngai yango wana. Merci Jekoko mais soki ngai ndeko na yo nayebisi yo ke moto wana azali na moto ya mboka oyo azali chef na yo to patron na yo oyo yo osadere na parti politique na ye ya PPRD azali congolais te kima epai ba congolais yo lelo na miniti ya lelo nga nayebisi yo ke aza congolais te kende kosadere na ba parti ya ba congolais po bundela mboka yo réponse noko pesa ngai ne ne kodanga na banda komonaki position na nga nazoko ya nango nalingi bozala vraiment pressé te na position na ngai botala makambo nga nazokosala botala makambo nga nazokoloba bozala pressé na makambo nga nazokosala te tokoyeba nsima soki nani soki nakotikala na parti wana soki nakokende na parti oyo wapi eza likambo kozala pressé te boyebi ngai ça fait des années mais
on se pourrait que nous se positionner malamu te, mais d'ici quelques mois, j'insiste, okoyeba position nanga ezalaka nini na kati moka oyo. Position nanga na banza, batu mingi bakomo comprendre ngo sikoyo. Outi ko bato tala tamu se koza ba théâtre oyo bakokodia nzombo et puis olobi ke koza makambo oyo Alain Barakuda iko sala bato apoto. Premièrement, Alain Barakuda azali politicien te. Alain Barakuda azali na ye homme d'affaires. Asalaka ba affaire na ye na kamwe ke lelo akomi politicien après ko longo na mboka ko kende na poto akoma politicien. Je pense que makambo Alain Barakuda lobaki ezaka ko engager Alain Barakuda ye moko. Aza mutu na yebi malamu, aza mutu na mona na poto, aza mutu na mona na Kinshasa tango Alain Barakuda yaka na Kinshasa, yaza parmi batu na yamaka Alain Barakuda awa na Kinshasa. Mais ce qui a cela qui va théâtre na ye ezaka ko engager kaka ye. Na ko obenga ko théâtre te parce que na tika pe ko landa te na zaka pena na kaka ko landa bato yote. Oh naza vraiment na besoin ko landa te na tele nya lobaki et l'on sala ki na zaka pena na taona te. Na souci na nga pe occupation na lelo et ko commandé makambu ya poto. Merci. Makambu ya mboka Congo ko landa makambu zone kana makambu zone kana poto, makambu zone kana mboka Congo na tala kanga ek de liboso naza vraiment la terre de mboka wale Barakuda te aza mwana mboka mais naza vraiment na ebité aventure ya sato. Merci Nabanzi bandeko nyonso tokosala nyonso tozwa vraiment mwana ya nyoka mpamba te asi akatani mais tokosala nyonso tozwa na kati na radio lisolo pamba te mituna ezali nano yambo tofungola li na biso esengeli tozwaye vraiment na mituna bolandi bandeko totuni ye moto oyo azali na moto ya mboka oyo azali chef na ye ayebisa biso soki azali congolais to congolais te boyoki bino moko réponse na ye ndenge afiakoli biso mpe bandeko lelo biso bandeko na ye ba congolais tolobi na ye ke aya ko rejoindre biso atika nyoka wana. Alors bandeko ekatani lelo bandeko botikela ngai ye nano na pesa ye nano mwa baptême na masolo oyo mpokwa malelo mpamba te soki azwi baptême na ye ya lelo ekozala mwa malamu mpamba te na mituna oyo esengeli totuna ye. Yango bandeko tokotuna mituna nyonso tu oyo batu bakokaka kotuna yango te biso tokotuna ye mpo azwa fimbu na ye. Bandeko ebele bakoloba eke abengisi ye atuni mituna te. DSV azali DSV oyo ezali ngwasuma DSV mituna akozwa mituna na ye amopiopio piopio esika oyo lelo tokokota bandeko botikela ngai nano balobaka baliaka mwa ngulu mwana ngulu na pokwa. Alors bandeko tika tolia mwana ngulu na tangu ezali nano na moto biso tokosala nyonso tu tokoluka kaka tozwa ye mpamba te akatani tokoluka tozwa ye bandeko nde tokokende na mituna na biso esika tozali koloba ke baliaka mwana ngulu na ntango oyo ya solo tozali kaka koluka to lokalize ye mais asili kokatana bandeko toyebi te soki réseau ou bien soki nini papa na biso mayamba kuna na régie mwa mondule. Vous pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branché sur la plateforme de radio Luxembourg. Ça y est, il est là. Ah ouais. Il est là. Yesolo bandeko esika oyo tozali koloba bandeko. Botikela ngai o, botikela ngai o, botikela ngai o, botikela ngai o, ngana tumba ye mituna, botikela ngai ngana pasola ye mpoke. Lelo bandeko botikela ngai je koko, lelo ngai nde na ye awa mpamba te, mwa mituna na bino ya mpamba, lelo toluka ye.
na banzi tozali ko kende kaka toujours na ko luka jekoko soki tokozwa ye mpamba te tokotisa ye na nzela ya singa na kati na radio lisolo nde ekozala toujours malamu na biso mpoto yamba ye na kati na radio lisolo. Ah ouais. Lelo bandeko naza koyebisa bino awa nazali kaka kozela jekoko. Nazali kozela jekoko bandeko na radio lisolo toza bato ba débat. Mpamba te moto oyo alingi a rejoindre biso, il faut ala taper teni ya biso. Il faut azwa pe makanisi na biso. Il faut azwa elobeli na biso ba combattant. Radio lisolo ezali esika oyo toyaka na baptême. Moto nyonso tu oyo alingi po akoma combattant bunda na bosolo, soki radio lisolo lobi boyoki ye. Soki elobi te okoyoka ndenge nini. Nga naza kozela jekoko boyoka kiye wana. Tobandi kaka mwa mituna na biso moko kaka. Mibale nalingi vraiment bandeko po awa biso sans tricage, sans tricage. Soki ezalaki alekanaki na ba radio misusu nde babengi ye ba honorable nde bazwi na lokumu. Mais na kati na radio lisolo tokotalisa bino qui est parmi nous. Est-ce que jekoko alingi asala baje ya barakuda aya ko rejoindre biso na kati na radio lisolo? Bandeko bino bolanda biso. Ye azali moto ya mwana nyoka, biso tozali ya bana nzambe. Tokende na mituna ngana toni jekoko ye a répondre. Comme ça bandeko boyoka bino batu bozali kolanda biso sans tabou. Sans tabou esika oyo ngai na fandi na ngai na kimia nyonso to naza kozela jekoko. Bandeko misusu oba kolanda balobi émission lelo bandeko ekotika bino na mposa pe boko comprendre mosala oyo radio lisolo esalaka. Boko yeba ke non radio lisolo eza blague te. Jekoko aya nga bandeko na botika ngai moko nano na beta ye bacoup de tête azwa vraiment ba question nyonso to. Wana ezali ba question oyo tokoki kobande pesa. Ba question nano esengeli tokende na moto piak. Tina suka. Lelo bandeko bofanda lelo eza spectacle. DSV contre jekoko. Biso denaye na line. Boyoka biso. Toyoka epaye ako devie DSV. Lelo bandeko ezali ngana za kozela ye. Po mutu mususu soki bayambi ye. Bazali ko flatte ye. Bazali ko pakole manteka ko sanole basuki. Mais lelo bandeko boko yoka vraiment que non DSV alaka ndenge nini ashofaka ndenge nini po makamba liti oyo tokende. Papa na biso mayamba azali kaka kosala nyonso po tozwa jekoko. Nga na fandi naza kozela match ya lelo, donc débat ya lelo malgré na kofungolela batu mais boko yoka vraiment ke ngana ye face à face corps à corps. Oh bayambi mutu ba berse yete radio lisolo eza ba combattant to berse nani il faut to berse awa tozana débat na tango owiti na école secondaire humanité ozwi diplôme na yo
olingi po kende na université badoyen esengeli fo bakata yo mokokolo wana ezali blé abongo jekoko asilisi école secondaire na ye azwi diplôme po bino bakongolais biso bakongolais to comprendre il faut tokata ye suki tokimisa ye mbangu toyoka ye soki tokati ye suki te tokimisi ye mbangu te ndenge nini akoyoka solo pe tokoyebaki azali ya biso na minute oyo pas de confirmation na minute oyo tozali kotraite eloko na eloko na esika na yango toyaka malembe te tukuya malembe te tukuya obele na vitesse bandeko zwa ye mwa malembe fiba ete bombo kaka te na banda kofiba ye bombo mpona yoka sukali na ye apres na langwa ete oye tokei na mituna mutuna mutuna mais jekoko zonga bakati yo pe lisusu kura jekoko zonga awa toza na débat soki bolandaka badébat kote mosusu bakosaka bino mais lelo nga nalobi na bandeko bakestion nyonso tu oyo bozalaka na yango oyo eswaka DSV aza nango lelo nga na jekoko face à face okito bomanga na elengi totikeli yo standing pasola mpoke. Merci. Oui, merci de Swelando Tikelinga Maloba. Bonsoir la Wanderonia Swalanda Biso, bonsoir Andeko Baza na Katia conférence. Oui, et ça dommage, vraiment dommage pour Batunia sur la Zaki Kozela. Pour le moment où Ekoka qui vraiment, Toka qui Jekoko, Asagi ba vidéo et belé. Aloba qui est belé, qui a dénoncé. Mais Toka moi, ba question où il fallait te poser Jekoko jusqu'à présent. Azara Koko Talisusu te, ça vraiment dommage. Naza déçu pour Bamotune à la Belende et Moro Utaki Volobage. Tola la besoin de tout vraiment Bamotune parce que c'est normalité. Pour Balobi, pour la Nzote Kwea, il faut qu'on kata Moutou. Mais to kamo to moni Jekoko, c'est bien. Qu'on a courage à kolakisa. Mais courage wana to se planango plus ce qui a lobby a acquisé au Ezali Moutou. Pour biso combat na biso. Combat na biso ezali ko kwisa kabila ezali ko kwisa muzitu te poso kaka to même atoto kwisa mutu wa muzitu même atoto attaquer ndenge ni mais soki mutu wa kabila zokotela nika muzitu donc je pense que ezala na sans effet ezala na effet mon côté donc je pense que accusation liboso non jekoko yé face à là ezali mutu il faut to ala biso ke azali na biso aza ko attaquer mutu wana wala nde to koki moi ko comprendre yé pour tout le monde qui a biso combattant babi balukuna na kati Congo abunda kipe azaki ko akize mutu wana na kati Congo bon jekoko ye azolobake azali na même idée na biso mais ndenge nini azokoka ko attaquer mutu ezali kanambete donc côté eza ko poser problème yango wana je pense que il faut asala moi makasi akota soki akimi vraiment ou azobanga wana je pense que bandeko bozolanda biso Bobeta lisusu celui solo ya Jekoko te Jekoko azo jouer na ye rôle moko boye aza koko sabatu soka azoko sabatu te abota courage akota na radio aya to solo la ba question ezali belé to yeba Jekoko azali nani soki te wala vraiment bandeko to comprendre Jekoko azali na ekara ndenge moko na ba barakuda o ba yaki ba betaki ba masole belé melelo ba limwa ba koma na bango ba mungu pe ba sila. Donc, et pour le moment, la tiki maloba. Merci. Bomanga lelengi. Ya solo bandeko bolandi lelo ezalaki lumbe. Lelo ezalaki lumbe. Donc, to bomana. Pambate o baleka kikuna balobaki. O baleka kikuna. Bon, est-ce que alekana ki na radio lisolo hote? Alors, bomoni yango. Tolekani epaya Odompambo, les grands dépositaires célèbres Mwana Muyombe Toyokae. Merci beaucoup DSV, bien sur le photo de vos portales.
mbote bandeko nyonso baolanda biso mpe mbote bandeko tout oyo tozanga na ta conférence. DSV félicitations nabwaki oyo bafleur mpo na nini nabwaki oyo bafleur parce que ndenge mpenza nga nalingaka yango oyo nyati oyebi mpona opesa peuple congolais goût ebongaka nde boye moto azobunda mpona mboka wamona papa wana DSV ayebi nde kisalo donc oyo nyataki ya bino eloko anga lone ngai ezala spectateur nayoka mpenza ntina suka mais première question bandi je pense que question wana ya lokola likofi ya Tyson so otikeli mpenza garde opanzi bi akoti na se ntango azobima likolo ozala molaya mingi fo kweya nga oexplike peuple congolais bayeba eloko moko radio lisolo tricage ezalaka te ata na biso moko boyokaka yango makambo impolitesse ezalaka te awa eza makambo soki obomamaki lataki posto ya meme toza nkoi okobimisa au moindre question manzaka na yo ekozanga te collègue festival yo po bisa manzaka tomonaki wana yeki meme te nakomoni ndeko moko atoseka na se ntango obaki na okangi conférence ndeko wana toseka na bisenga bi question ka ntango ebandi nayoki alo ozokanga na bi akokima nayebaki akokima DSV na osenga o ndenge kaka eloko eza boye c'est-à-dire biso tricage ezalaka te tobwaka na YouTube mingwa po place oyo yalekelaki je pense que ezalaki boye te naokeli oloba boye bandeko bacomprendre sikoyo ke maloba mingi elobamaka accomplissement nanga ata botelemeli yango ndenge nini nzambe akosalaka verité wana ebima alors oyo alandi sikoyo oyo eleki ye ayebi apesaka importance mingi alobi yango na bana poto na makambo ya mboka acharge portable te ana groupe électrogène te mpa na ye azangaki crédit oubien radio so ezangaki crédit non alors ndenge abengi te nini asenti déjà première question ke awa déjà bayaminga bien te soki yo ndimi te ozolobaki oza koignore ke kanambe aza étranger tobengaka ye na kombo mosusu biso awa tobengaki na kombo mosusu molingobela biso nini tozali ke jamais moto bovanda na bango tant que politicien ozokelebela peuple oyebi te ke toza na problème moko mboka biso ezali occupé na baimposteur na bapayo tokangami na bango baye kokipe nini na biso ozozwa temps ya kokende koluka 120 parcelles ou 130 déjà otokomi na deuxième épisode ya mozito kuna na poto de bateke na soki na kinga kati soki wapi na nini ya nini non mais oyo ya koyeba kaka ya kotala histoire ya mboka na yo oyebaki mwana outaki wapi ozokokozwa yango te yango monike bambuyema wana nga pena nakoma ovanda pena na bata wana lisusu te soki na analyse likambo natali eloko moto azoloba nalobaki yango deja na radio baoyo mpe bazwaki courage ya kolobaki te moto wana abandi bien azosala boye to comprendre ye émission mpe efungwami micro mpe DSV afungoli antenne bozwa mpe courage bokota bokolobela biso eloko epase ezali courant ekatani obi ekatani te parce que kongola yebi kaka koloba ntango likambo eza na moto me ntango moto akomaka ke akwei na likambo olaya koloba ke bandeko na ngai émission lelo merci ya te comprendre vérité ke moto azalaki na ya biso te parce que akoki korepondre te omona ye abatami alekisi mpe mikolo apres azondeli bino kaka même pas kosenga basori koapologize mpona erreur oyo asalaki nakosukisa koloba boye bato tu balekana na radio soki oki opposant azondima directement ke mwana aza étranger yebaka azobunda na solo soki mona otata bana nde biso tolobaka na lingala otata bana ndenge so ya kikongo mpe lingala nayebi te so mona azotata bana na korépondre aza suspect nape un exemple moko papa na biso obaka moto alekaka awa même question arépondaka nango te suspect ndenge aza ana kini Zakayo Bababasu alekanaki awa même question abandi kotata bana Vital Kamera alekanaki awa na tuni même question boyokaki ndenge akomaki agité oyo nzambe alimbisa yo ndeko nalimbisi yo batingi yo mpa kabila osala boye non nalingi nayeba nationalité na yo mpo azala na étranger on négocie pas avec un étranger non motu moko ata kuni bata Congo Brazzaville akatisi na ngambo
aya koboma congolais na mboka na biso après na négocier na toka pour pouvoir ça ne se fait jamais. Est-ce que ba congolais bazoyeba que tu as un problème avec un étranger à occuper mboka na biso? Nous n'avons pas un problème avec un congolais, non. Si y a un problème avec Nana DSV, tu vas facilement arranger, même n'importe où. Mais si j'ai un problème avec un Somalien ou bien et comment oublier Bamba Bomanga, ou bien Batumanga Bakotelanga, c'est ça. Les Congolais ont discerné même les toujours impérium. Pourquoi pas participer dans ce impérium? Ça a un problème avec un Congolais, on a un problème avec un étranger qui est Kanambe. Est-ce qu'un Congolais peut nous comprendre les réalités? Ce qu'on doit comprendre les réalités, mais à côté de mon approche à PC. Parce que Mboka il faut la libérer. Il faut toujours dire ça pouvoir na Congolais, mais il faut libérer Mboka na biso. C'est ça. Il y a un moment dans le lobby, na ye, na papa Baramoto, na Kamere, na Bazakari Bababaso, Bangonyo Suana tout, Baba Mouyer. Ça veut dire, Rimero, j'ai au Kanamba Zobeta et Abale Yalikolo. Jamais au kotikala ka kofungula yango soki nzambe a touché motema na ote ya ko comprendre place ni bazo komela te likambo yoko soki totelema kante bana poto inga comme distraction na biso. Deuxième épisode tu vois déjà na 120 parcelles siko mutanga na mbongo combien oya ke ko somba ba parcelles azana plus de 2000 parcelles na kata capitale. Est-ce que besoin mona normal? Deuxième épisode 130 parcelles, il y a danger. Maintenant, tu commis à peu près 20 épisodes. Deuxième épisode, 120. Tout ça, 120, tu en as déjà 60, multiplié par 10 et PCBSO, combien? 600. Et pardon, 60 multiplié par 10 et PCBSO, 600, oui, 600. Donc ça veut dire que c'est 600 fois 2, na 20 épisodes, donc ça veut dire 1200. Donc, nous avons 1200 parcelles dans la capitale. Tout ce qui est histoire, tout ça, na poto, tout ça mature, tout yebi, mingi, mou, passe, tout yebi, mingi, bayiba, mou, tout yebi, mingi, bomba, mou, tout yebi, mingi, investisseur, na kataba, makabu, tout yebi, comme un actionnaire, tout yebi, maramutu. Bon, les raki, mkolo, eyo, j'ai coco, yemoko, mbekonabiso, ayaki kokama, maramutambu na ye. Et il est partout pour bailler. C'est un aventurier. Et on a pesé de Konanga à Ferland, de Konanga Didier. La pesé raison. La fichier Zali, Makambalobaki. Et si tu as la moussa comme le mende, la zone baboye. Attends, nous avons moutango tene. Comme le lait dini boye décivé. Nous avons pas moué. Nous avons peine à y voir la fleur mille panayo. Parce que nous avons tout au côté quitté. Nous avons déjà candidat mission. Donc, nous avons évité le meilleur animateur ou bien meilleur journaliste et à diaspora. Mais je pense qu'il faut que les sous comme nous sous ou bien naïveté pour et ça la bien na émission à boy. Et en plus, il y a aussi ça. Ce qui est un peu sur la tournée sur des civils, il faut pas blaguer na kata plateau na yo. N'habiter le blaga. Avec tout le respect, ce qu'on a dit il faut battre sur la bandako, tout sentir que aux autres dit ça mutuana. Parce que qu'on perd de crédibilité na yo, na ko battre la rabattu. Ce qui est donc pas mou, na za muyibi na ye awa na kata plateau na yo. Tout le monde a la question, nous sommes naïba, naïba. Au Yibaka Mukolotel, Ndengeni Tara Nazana et le cocktail. Et Obama, auto éclairci peuple congolais. Parce que bah, rumeur, au Bazinza, la Jekoko Bazoya, et non comme un distraction, d'autres tickets de musique, surtout à boire la vidéo, à la question de l'homme comme ça, vous m'avez dit, toi, vous beau sanité, Kanan Bazar Rwandais, Azobo Mwande, qu'on a vu ça, vous beau sanité, Armatou, Baboma Kaikana, même, et Mboka na Yemoko, pas Mopaya. Tubosani ke tche Yazaki assassiné na mboka na yemoko pa mopaya tubosani ke moi na 26 ans ça veut dire que moi na a presque à peu près 2 fois âge au ngana rozana à peu près le soto ngaka ba même ke donc et comme de ngako na vivre koleka akufaki pona ba souci ya ba élection alors mais le obo ni so muzito ayibaki c'est un congolais soit ki kuboka ngunda to kokanga donc c'est un peu ça on a encore le bas et boto décivé vraiment Solange va faire la musala na ye pour dimension aux zones nango lisusu awa donc naza pena satisfait. Merci beaucoup. Vous venez de pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de votre encore.
DSV, le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branchés sur la France de Radio Luxembourg. Ça y est, il est là. Le voilà, enfin le voilà. Ah yeah. En tout cas, lelo ezali match. Coup de tête, double tête. Et JDD Zandam. Oyo qui va coup de tête. Maman na biso mise yo koteli biso. Awa na lobaki ke ndenge to zongaki, ndenge to sololaki. Eso soki na zongi turo yo, eza turo yo lisusu. Batu bakubanda kozoba double. Premier round, minute ya muke. Obaki na kotika tante, enchaînement sur enchaînement. Maman na biso mise yo landi biso yo lobi nini. Et boto. Et boto papa DSV, nakati ozokanga papa. Maman na voix ya kitoko naza koyoka yo. Et boto na libota mobimba ba bizu ya minene na bino nyonso tu na ndako. Papa okito boto na yo, papa Odon boto na yo na ndako na yo mobimba papa okito pe na famille na yo bota mobimba boto na yo papa. Ba bino sa radio solo pesi no mamote mingi na poko lelo. Na moni eloko moko elingaki ezala lelo me erate. Na bandi na cheki litoi ngana le bibon na zo zila moma na ngana kota. Mais papa Odon, papa okito en tout cas bo excusez na moni teke papa DSV a beaucoup li moto awa non papa DSV bandaki kaka moto na kaka moto mona kaka makambo baby na comprendre même pas qu'est-ce qui s'est passé papa DSV mekana ko expliquer biso likambo nini moto bungi ayaki kaka pona 1 minute boni akosoli atate kaka question liboso kaka batuni alimo libela ezingo la kisanini wana na yebi kutune ntolo basiko émission de yo continuer na ebité. Mais papa DSV mekana ko rater kana thème na parce que bon nazaki préparé que mutoyer to poser la question mais bon na ebi loko leki wana tina mekana ko yoka réponse na yo. Maman na biso mise. Maman na biso mise oebi ba radio mingi bayokanaka. Bayokanaka soki okoti yo boka ko bele ba flair. Mpamba te ozana mwa lifuti na yo. Radio li solo ayoka nakate. Nga soki na sali kwele fimbu ya Odon eza pembeni wana. Na mekina ninga na bwe ya okito eza pembeni wana. O na meka kukima bwe mama mise afia kule. Awa biso pas de tricage. Alors moni ndeko oya mesana na ba radio oyo ya tricage. Bayambiye baza koyebisa yonde honorable ba jeune yonde boye po bayebi na suka akopesa bango mwa lo fafio. Mais na kati na radio lisolo to bundaka nde komba. To bundaka komba po na libération ya peuple congolais. Bato nyonso bazali binemi ya chichi. Bazali binemi ya peuple congolais pamba te balingi avancement ya Congo ekende liboso te. Yango biso toyaka na mituna bandeko. Yango to bandi pamba te soki ezalaki na ba radio oyo wana 2 heures de temps za koloba yoka beloge. Me mama awa ezali yo moko yebi totikaka vraiment motu te. Na ebite soki okito yo koki kosunga mama mise ta mosusu ngana ke na bosani mwa ndambo. Merci. Okito international bomanga nelengi. Nabanzi papa na biso okito peut-être tangu ya melaka bafufu ere. Alors DSV bolimbisi mingi vraiment côté nazalaki mutazako tunanga mutuna donc yango la kangaki micro. Oui DSV en fait problème ezali ndeko na biso Jekoko ndeka toza koloba pour na ko expliquer maman na biso mise Jekoko to molaki ba vidéo Jekoko asalaki
ndenge odo auti koloba awa tomoni mutu azwi tana ye mobimba ya kokende kotambola koluka ba moyen nyonso ya kolakisa bato ndaku ya muzito bandaku wana soki 100 soki 200 combien we muzito ayiba na mbongo ya leta azwi tana ye ya kokende kolakisa bato nyonso wana mais loko ezali simple ya kolakisa peuple congolais au peuple congolais aza na besoin yoka koyebisa peuple congolais ben voilà muto avant de biso na mboka eza à cause na ye souffrance o nyonso po tomoni kaka le même jekoko wana akei na soki kingabwa soki wapi kolakisa bato nde bazosouffrir bazolalaka libanda mais mpona nini kolakisa bato mutu oyo amemeli bato basituation wana te oyo agravise yango lisusu peuple congolais koma na ntina niveau wana il faut lakisa bato ayebisa bato vérité mais tozo comprendre te jekoko azokoka koloba te azokoka koloba te awa odo alobi eloko moko motu ya na sepeli nango mingi jekoko nde aza wana je suis sûr et certain jekoko azangi groupe électrogène te je suis sûr et certain jekoko aza mukolo aza zoba te avant kota na émission aichargeaki déjà portable na ye bien mais kobenga babengi jekoko biso nyonso toyoki yango na radio mpo tolandaka nanu radio avant tokota akomi koloba allo comme si réseau ezalaki malamu te ye wana kati jusqu'à présent tozomona azokoka koreplike te donc il faut se poser ba question mutu wana aza na ye kaka ndeti ba oyo tomonaki bayaki bapesaki bamaloba ebele mais bango wana tozoyoka bango te eza so na bandeko mosusu toyokaki ezaka nde moko makambo papa titia vivre ebele bayaki ape kaka Tshisekedi for présidente mais bango wana ti lelo toyokaka bango lisusu te balekaka te donc eza bato moko bazoya envers peuple congolais mpo baappuye bango selon baintérêt na bango selon conflit oyo ye aza nango entre ye na muzitu yango azolinga aya okotisa bato peuple congolais na kati ya conflit wana biso tolingi mutu aya kodistraire biso te tolingi aya kodistraire biso te na makambo etali Congo donc c'est-à-dire tocomprendre na biso jekoko soki akoti na émission te jusqu'à émission ekosila tokoclôturer makambo bien mpe ndenge kaka ezalaka tokotiango na YouTube mutu nyonso acomprendre jekoko aza nani mpe pourquoi jekoko akimi mutu aza na besoin azala pembe na bandeko na ye alobaki bon voilà mpo bapesa ye raison asalaka nyonso alobaka nyonso akimaka question te mais tant tomoni jekoko azoprima boye donc tozocomprendre tout à fait que jekoko azali eloko moko na babarakuda jekoko aza na ye ya biso te jekoko tokoki kolatisa ye oyo ya biso veste te mpo aza na ye ya biso te eboto Merci. Merci Nabanzi Bolandi Okito Bomangana Elengi. Tozwana no trésor Mpwati. Toyoka lisusu intervention na yo mpamba te Olanda Kibiso. Merci. Ouais, merci Ngoutalanga DSV. Bonsoir Belé. Mbote pe Belé na bandeko bana conférence ainsi que balandi à radio du Solo en général quoi. Bon, analyse nanga et que moi peut-être moi sens Moussou. Pourquoi? Parce que premièrement, type Jekoko, pour l'année, bon, on a l'année à l'oublier bien, non, on a changé quand. À Bibo peut s'attendre peut-être. Dans le bien, c'est l'année, on a changé. Je crois même à Kouroumi qu'il a aussi dit qu'à l'année, on a peu perdu, mais à Zossala, Maramounaye. Et puis, je crois qu'il faut reconnaître que les moutouanas, on a Kim, terrain place à Zali, c'est très glissant. Alors, Européen, la stratégie, il faut les rappeler. Il faut tout d'abord patience pour comprendre la maramoussous. Parce que les Européens, on nous dit n'importe quoi. Quand on est juste à côté, à rouler, qui toque, et puis il faut ça n'a rien, nous devons intervenir à tout. Même à combattre la bissoire, de côté là-bas, on était encore moins battant.
Alors, moi, je crois que ça, et là, il faut que nous regretter accueilli, parce que si fallait qu'il y ait Betama, nous avons ce que nous avons combat Betami, qui est Katanabo. Pour moi, c'est le match, et Bani Karabo. Parti, arbitre annulé, désordre du match, Katani, fédération annulé match. Si vous avez battu, vous avez gagné, vous avez ce que nous avons peine pour tout l'argument. Pour ce qui est de supposition, au moins, ils ont bien été. Dans la famille politique à Kanambe, le problème est comme partout. Il y a des monnaie, il y a des postes, il y a des titres, il y a des je sais pas quoi. Alors, c'est normal, Ezala paye depuis, Ezala raté. Mais Ezala paye bénéfique pour la biso, et quand tu as bénéfique pour la biso, en fait, ceux qui te bipé, tu peux faire un niveau pour manipuler le batouana. Et puis je crois que nous avons une stratégie qui est belle. Parce que c'est comme ça que nous devons manipuler la biso. Parce qu'on a accompli les enfants, on va étudier, on va tirer quelque chose. Il s'agit de détruire notamment mon pied, on va détruire le système de notre fonctionnement. Alors moi je crois que ceux qui nous tournent à qui pour le bas, il fallait que nous quand même malheureusement abîmer. Donc, ils ont été qui met tout ça parce que tu es évité. Moi, peut-être à Covid, tu peux comme à Covid, comme si tu as CP, il a été façon d'aborder ce sujet. La remousseuse photo que nous avons clair. Parce que réponse à Pessi à origine à Kaname, nous appelons selon nous en tant qu'être. On est quand même sincère. Je crois qu'il y a le vivement de moment pour contredire. En tout cas, chose à la sur la Nanzam. Et puis, ce sur la Nanzam, c'est que nous avons appelé ça en preuve. Parce qu'on dit vraiment, nous avons évité. Parce qu'il y a la preuve. Tout comme on a évité ceux qui nous disent qui Congolais, centrafricains, tout comme on a évité ceux qui ont Rwanda, Zambie, Burundi. Donc, après ces réponses, pour éviter ma Makamou. En ça, qui nous avons bien. Nous sommes tous à tu sais, on n'a même pas été King, au bout de la table, tu as visité au palais, au PC. Mais il dit que nous tous, Azalarakuma, Asalamakamou. Non, il faut tous avoir diplomatie, avoir patience, et puis moi, stratégie, système. Il y a tout essayé dans la stratégie, dans la politique, c'est stratégie à thé, moi, trop. Au moins, nous tombons sur une à thé, qu'il a bien le plan, mais tellement manque de stratégie à qui nous te rater. Bon, on a ça, c'est là, on a mon donc, il a bien dit à changer quantité, et puis peut-être pas pour changer T, le total là, résultat, parce que Bélé va aller dans le bichon de l'eau, tu connais ça, tu tiens dans le bon, tu pètes dans ma boque, l'eau, tu connais que film là-bas, tu connais que film là-bas. Alors, il y a deux, Azaki de l'autre côté, ceux qui ont ça, l'eau vraiment bien. Donc, tout le cas est fils, c'est quoi? On est selon on a vraiment la parce qu'il en a besoin. Qu'est-ce qui niche aussi de notre côté? Merci de m'avoir dit. Dans le monde légendaire, attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie Le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branché sur la propre de Radio Luxembourg. Ça y est, il est là. Le voilà enfin. Ah ouais. Toleki na lombango topesi papa la biso don pambo maloba mpamba te. Lele komi kolongo la poso na mokokoli. Toyokai. Merci à DCV. Bon, je pense que la PCI moi misé bambote mingi lokola ya mama pe bande kona ba otio loba depuis kitoko mingi mais on a poiti na loba boy. Je pense que yoza ola famille akati ndeto loba desi ba loba teto ba tribaliste mais moi je pense que tout sur la radio yo jamais ozalaka contre nationalité ya Kanambe. Toza d'accord pour afficher ezali. Olobaka selon yo affaire ya président de la République sur azali étranger eza problème té. Wana lobango avec ba preuve ba fichier na yo ezali oyo lobani moi. Alors tant yo pesaka avis na yo oui eza débat hein il faut la tolérance wana.
ezali selon yo. Mais selon idéologie ya ba combattant de kombe bundama, tozana na besoin ya étranger akipe mboka na biso te. Soki yeje koko akolobo lobi azobanga po azana kini, mais soki biso to na poto ke tokenda kini te parce que to bandili na poto, toi d'accord. Soki ya bangi ebongo dio mindonga la kosala ni fa kufa ne gamba mo apike ne crise akena ye. Ebongo bato baloba mabe ya Kanambe bana Congo, bana opposition, bazalaka wapi? Ba vivre te. Ezali raison te pour na koloba elo mo la ningo wana. Non solo là parce que toi analyser makambo. N'est-ce pas? Awa tricage ya raté. Ezali faux débat ya koloba ke azana nuna kin to pesa etan. Na tango bi to pesa etan, aza ko distraire bato na ba bandi na ye ya pamba bezanga mutuna makolo. Donc c'est ça. Donc soki mutalobi ke akoti azan nzambe pour canceler ko je crois lobby, moi je pense que non. C'est que mission se fait tirer sur mon repère ça des missions de tirer repère ça intervention na kati ya radio parce que surtout la plupart makambo lo ba mara awa mutu mo za ba preuve te. Mais to analyser makambo pour te mema bato na ko kebisa bango ke dikambo za mabe dikambo za mala. Donc soki to ba bongo ezana tina où on dit qu'un étranger a dirigé, un étranger a dirigé. Où il faut dénoncer que Oazana Moutou Yamboka a un étranger. Otozo Bunda Pona Rwanda système Babu Mwande Gonabiso. Même na Est, on a besoin de violer maman. Ce qui Moutazo Lobela Marambouya, il y a nationalité, il y a Moutazana Mbokate. Mais Ozo Lobela Bamama violer na Est, ça il le remonte. Parce que un Congolais comme Mobutu Zalaki, na yebité na sisa histoire mon matin na trop na mes informé na makambo na suka mais à ce que je sache jamais ma violé ba maman na Est pas Mobutu Zalaka to ka ngote Congo ya ini mais tant que le makambo ya azobanga ko de nationalité ya Kanambe, moi je pense que to comme de bande à lit pour te comprendre objectif na biso de te comprendre le pourquoi to zo bunda de te comprendre ngote. Donc moi je vois mal muta la télévision 120 parcelles. Mais azangi ko reconnaître que Kanambe azali ngana lobaka yango soka ki osaba reportage ne azoloba boni te ça président de la République ni mais ceux qui ont touché premier ministre ya mboka oni ko baki arotiki en vie mais azali protéger wapi, c'est ça ma question. Mais ni ko baki ezali ba jemo ko zobeta manakati o biso to kondima yango te andima ke élection tricherie zalaki ngana tikali ko loba yango te na bandi na ye moko te. Alors vous pouvez s'en attendre. Na ko sali soki na uzala na côté ni bona. Et bon soki mission na yaki ngai pour na 4 mois, 5 mois pour azwa batu sur la diaspora. Ou bien lembisa batu sur na kin. Au moins le passer que to pesa déjà mission na. To la ke ba lobby ya koki ko longwa kuna seno ba analyse na ba preuve te. Mais na lobaka ke ya koki ko longwa kuna o le kana mboka batu banele za tandi. Ba ngi to lingi batu to voter bangote. Mais tant ya binya comme ko dévoiler ba bien mozito ba ko ba ke oh bato pe ya majorité présidentielle au bazana kata parlement au babingo nous la nommé ba ko ça pe makambo bien c'est de conscience salongo en place voilà le bazo beta biso. Alors ye aya awa ono ba donc isa ngapa na ngana moni ngo na été selon yo mi ngana ebia ngote ko changer kanaye pona na chité wana ezali likambo moko ya kotikele tante dine pa yaki a décider au sali malamu to ko karisa mututé je crois lobi alingi peuple congolais. Mais avec on le peuple congolais à diaspora, n'est-ce pas? Où il y a radio à résistance. Tant que la première question va tourner, comment va beaucoup là jusqu'à ce que monsieur Kokendebe pas sentir la biso. On sent que la biso ni. À ça dit deux bandes, monotonie, zali kaka banda kuna banda kuna banda kuna banda. Il reste comme la 20e épisode, alors que le 10e épisode que Kanambe bomo na o 5 Rwandais après na kimilanga. Non, tout ka bande comme sous bayaka, baloba vierge koko place à outa. Ngape na yebaka yango te na yeba yango na radio so makambo bezo salama to pesi ba papa mutu ba kota ba yebi ba kola na ye to pesi raison faut pas ko nier kaka tout que nonga na moni selon analyse na ngabo bon selon yo wana raison mais selon ngai combattant na yebi que toujours bunda mboka so parce que toujours occupé ce qui nous donne un souci à un étranger dirigé ou à diriger ça change rien na ba bina poto et que ça possible mutu asala yango que un étranger comme Sarkozy a diriger France parce que maturité zali pe ba constitution na bango et changera te vana ningwana de mboka bango ko binate mais na niveau ya Afrique
c'est anormal. Et dans le niveau Congo, et ça na Congo, ils ont dit mawato. Donc je ne vois pas que dans l'émission Lelo, je ne peux pas avoir raison, ou à Kimelini, ou à Salinini, il y a qui, selon là, azali infiltré. Donc baba dit ça la rawana, ngana kati na bi selon nga ta banga ba teki na lobi bongo non, na bi selon ngai. Donc yangwana. Na profiter na pesa peine de gonanga bona, il est au monde na kala, combattre ba tangwana mbote mingi. Desi fait boto na zone sur malo. He poto. Tolandi odompambu na bokebi tokende epa ya mama na biso mama makilango ya ona ya mbio vraiment mama toyoka intervention na yo nde tokopesa peuple bonalandu ye ayeba kotimola libulu. Merci mama makila topesi yo maloba. Merci Eboto papa DSV, merci mingi na koyamba ngai. Merci na pesi bandeko nyoro stumbote papa Odo, mama Nize, papa Okito, Trésor Auto de Kawana, dans na pesi bino nyoro stumbote. DSV na zana ne pas na yo, na boake don, oh papa Odo boake do ba fleur ya muke. Ngana habité sonala tso couronne nini. Donc en tout cas na sepeli mingi vraiment na landi bandala ebandeli. En tout cas, au sali bien. Donc, aux gens qui pensent au barabara qui battent penalty, donc, jouer au azobeta, il faut calculer penza bien, donc, puis on a fait quota, donc, au bongi ça qui penza bien, émission ya lelo. Mais, et puis si moi, ma wamingi po, normalement, il y a solo bateau, bateau dirigé pour qu'on a pu faire na peuple, donc, pas moni peuple, on dirait. Donc, comme sur le papier, on a la toilette et en valeur. Donc, baza ce qui va arriver le baza kaka peuple. Nga moko ça kanga passe na mutu tangu na tala ka peuple na modèle aza. Na tangu balo bakaka que on est là pour donc ils sont là pour les populations. Donc kapona ngana le bakanga na bi. Mais par le belaka peuple nini wana o bango ba lo belaka. Donc, l'angana za sipo, tant papa, tant je koko à koti, à lobby, na landa ki yote, vendengo lobaki, soki barakuda, nani. Donc, tinde pe tozo lobabo, ngai, je koko zo landa biso. Donc, à Kimi. Donc, oh, papa, poita, nga lobaki yote, tam susu, boye, nani te. Oyebi na moment o tozali, ezali mama côté o ya kubanda kubondela ya kubanda ko sala ka soki ndenge nini soki za stratégie nini soki ndenge nini te makambo eza clair niveau Congo ezali eza clair. Donc papa na biso je koko akimi donc c'est que yena ina bambriema na ye. Donc il y a vraiment une distraction baba que distraction vraiment ndenge papa nanya utoloba odon pamba utoloba ke. Donc eza jeune na bango bazobeta po ba calmer ba takishaka esprit ba calmer bango ba tension. Donc ye nkoko ba makamba papa muzito te muzito za congolais ata yibi azana doa ko yiba eza mboka na ye ya bakoko na ye. Muzito abomi mutu te ata nini te ye mutu wana za na mutu wa bukonzi wana oyo akimi ayebi nationalité na ye te ayebi te soki aza congolais ayebi pe te so kazali rwandais. Bon kokolo bana ye bongo ta mosusu po ke azwa ta mosusu problème te nini te mais ye ayebi il fallait bandana ko dévoiler ya mutu ya okipe mboka na biso pe bazoboma pe na minito etoki na Kivu kuna donc bakabola ka Kivu wana donc enchaîner o baba ke enchaîner yango donc enchaîner bakata yango bakabola yango te makambu mutu wana o bazosala wana sikoyo ke po na koloba ke te aza na mutu ya mboka étranger eza na problème te non étranger oyo aye po aye asilisa bato aboma biso tosila so nyonso bango bazwa mabele na Kivu kuna baza bakomi barwandais baye bakoti bafandi. Mais en tout cas, tant que Congolais ngana yebite soki mituna biso moko so kezandenge ni. Je koko ndenga o mkena ngana bakam kipasana. Azoyoka biso. Avandi wana azoyoka. Ata muzito ayibi ni ndako. O par rapport au tolo bana. Est-ce que koko
que banda wana ola sepso na ndi prévenir la sepso que za muzito donc akende na ya filmer ne bloka batu msusu titi ya ngena ngwa ke za muzito muzito ayibi na toyebi ayibi mutu nyoso ayibi na gouvernement na sie mutayibi ka ayibi zaka muzito ya wana ntenga za wana donc atika ba distraction na ye wana avanda continuer olia mbongo na yende ngazo azolia avanda lia mbongo na ye avanda atika oyela so ba distraction pour que mboka wezinda bien kende bien donc soka so azonga aya po mitune zake bere po na batu na ye azonga o mkena okako ba mke yangwana papa deswe na banzanga na pesi okombo empereur et boto. Merci maman Nabiso empereur et pa Francis si azwa yango bolongola ngai ba empereur a lokuta bazakuna donc boya kopesa nga ba kombo ba empereur ba tudasi bazwa changer ngai kombo ya empereur